tokiti awa na siège ya UDPS temple de la démocratie banungu tokoyoka toyeba bela ndapela bokebi nyesu nini ezokela ana UDPS bazokanisa basala nini na makambo to bandaye mikolo tokoleka kuna na assemblée nationale selaki soni député moko bima o a caché na mémoire ya mokonzi mboka aso bate pouvoir wana barosi bakufa baterese kapangala bakufa bakongolais bele misu tilele baza na boloko makila bato tanga na mboka oyo Congo mokomona mutu moko boya bimi aso bate pouvoir ngo uti wapi akoloba biloko akoloba bande kwa UDPS babito kotika te tokena likambo tina suka système alisu kwa alisu tokiti awa tokoteli bona bande ko bando kende bando ça marche to solola bango nini boko sala pas du peuple kuna mbote ndeko. Ouais, merci beaucoup to komi wapi to kende parler du peuple biso base ya UDPS na idée to kende ko pesa mise en garde na ba député ya FCC oyo babandi kolinga déjà koboma coalition bango mo bayelaki biso poza lini ndeko na ngai bango basali oyo babengi outrage na chef de l'État, c'est-à-dire batuneti ya lamuka bakofinga ba président même na ba France 24 TV5 partout mais na kati ya institution oyo babengi parlement mabunda madame wana mabunda azo permettre kotika un certain monsieur qui n'a pas même un CV politique, ce qui n'a wesh à le président qui a signé une décision inconscient. Et ça, balobi violation de l'article 77 de la Constitution, où ils ont interdit qu'on traite Makambo et le président dans le Parlement. Pendant Kabila Salaba Makambo na ba fausse commune, Parlement n'est pas kolobati. Et la minute où on peut savoir mise en garde. C'est pour cela que nous avons un peuple congolais. La plus grande institution, c'est le peuple. Nous avons programmé maman la manifestation, il y a soutien à chef de l'État. Pour la base, na minute nous avons même prêt, Makamouana, la coalition et Panzana. Joseph Kabila Kabande, avant Longwawa, a nommé combien de généraux, a nommé combien de mandateurs avant Longwawa, ensemble on est Zalaka. Bah nous sous, bah le balolo, bah ça a assemblé on a. Vous la savez mon chose, Zalate. Boni kata on a mon Félix on tire mon Tshisekedi à Zubo Konzi. Amekabo. Et ça c'est son nom battu. Le problème est que si on battu on a baba tamité mamabe. Ngai personnellement quand je gardais du temple Makamouana ya coalition na tikala jamais kolingango. Na minute tozo le président toza prêt panzelo ko wana. Soki to panzango ba secrétaire général ba sala ba bengi ba faire courante ti to rekoma inane président a dissoudre le fameux assemblée wana abenga o ba bengi ba élection anticipée pour te passer une majorité pour ça la programme au peuple azolinga ya lutte contre la pauvreté. Parce que na batuolo et que ça va pas de banane et que ça va blocage. Yango ne tozolo ba ba déjà que président na article 148 azana pouvoir ya dissoudre le parlement. OK. Ma pata et que ça na ma bénété. OK, ndeko na ngai boni ndeko aza mokano ya komplika likolo. Et puis la PC parole président de l'Assemblée nationale ba no bambo abandi ko cracher. Est-ce que c'est le batemi na Simona te? Ba piéger bino ndeko na ngai. Eza plan na bango mais plan na bango le corps ndenge za bo peuple azala likolo ya ba plan na bango machiavélique wana. Yango no moni mobilisation tozo sala. Na minute ndenge zali tozo kende tozo banda à partir à lelo ko fongola parlement debout du palais du peuple. Ti bango ba bando kota biso to bando zaka libanda wana. To bando za libanda na poto moni batu oyo yem zoni na weji wana. Aye ba to lancer ya opération to yebinda ku to yebi bande kunayo. Ndenga zawana il faut to la kisaeke oya simbi eza chef de l'État. D'abord il faut pas invalider pour la outrage de chef de l'État na tribune. Il faut pas longola. Sinon que bureau ane ko koya. Tozo yebisa mabunda. Aye ba ke nzuza mbongo babeta na mboka o. Bona fati toza prêt ya ko sala nyos. Kabila sola zotinda batune ya ndenga cash
na minute mutu akopekisa mutu aza te mabunda na kati ya biro wana yo ozosa peleka na mandeko mabunda mana kati ya biro wana biro mpe bozali te ndeko na ngai ozomaki nani badelege na biro baza kati ya biro wana il faut obeyela bango ndenge na ndeko na biso Jean-Marc Kaboun les partis to parti na yo ya pouvoir et comme il y a danger bon obeyela pe ete botaka mabunda bato na le problème ya liboye Jean-Marc Kaboun aza régi na oyo babengi la loi de la démocratie. Dans la loi de la démocratie, c'est la voix de la majorité. La FCC, il y a un minoritaire. Vous comprenez? Il ne peut rien faire tant que minoritaire. Si vous bison de base, otoza likolo ya Sénat, otoza likolo ya Fati, bison peuple, bison de peuple, une majorité populaire, toza likolo ya Fati, toza likolo ya Sénat, toza likolo ya Assemblée, tozo banda mobilisation siko. Je suis en train de vous promettre, avec collaboration, il y a Ligue de jeunes à UDPS, paye à cash. Beaucoup de monde a la marche monstre dans Mboka. C'est le pouvoir de Ndego. Non, marche c'est ça, on va venir voix d'expression. Bien comment on va savoir pouvoir de faire la marche. Non, la marche c'est parmi ma voix d'expression. La sitting est parmi ma voix d'expression. Donc ça la manifestation monstre, il y a soutien. Kabila Tolinga Totika Vandavata. baroya kolandela makambo ya bashebe ya consort lokola bango baprécipité départ na ye tokobanda bamarshe ti toko ti akokima na mboko tokanga ye so basali fota ndeko na ngai bongo alliance wana basinyaki mbala liboso na histoire ya politique alliance ekatana ipandesi na pct basala na alliance ekatana kutu kaka leka babimisi gouvernement alliance eza bakondane biso UDPS à mort te tobandi deja na bango bazala na besprit mabe baloba na bible soki bato mibale baotambola baoyokana te il faut bakabwana bino moko nde bozwi na force d'esprit eza mokie borate bagouvernement na buzoba na bino moko borate kozala basénateur na buzoba na bino bitumba na bino moko babaodemaka na nsima tika biloko wana Kabila sa programmaki ba piège kwa yeba ikaokeni Kabila programma na caporal nanga ba piège voilà vous comprenez quand que des démocrates au asima kango na minute nde tozawana tozo se sentir que peuple azo la changement pas na biso tozana droit na erreur te pe droit à l'explication nous sommes obligés de prendre des décisions qui s'imposent na idée que président biso tokobima na nzela a dissoudre parlement oyo ya baventilier tokobima na nzela nde tolobi bango d'abord bango bana bato te FCC basombaka nde bato na minute biso tokobima na nzela bolanda biso na palais du peuple lelo tozokende palais du peuple tokobanda kopesa bango mise en garde tobandi nde baaction sikoyo na kati ya palais du peuple natondi yo butu. Ok, merci ndeko bandeko balandi ya tokomi wapi liste lokola liste outi oza réaction bongo ya fils mukoko bango banda marche na bango awa ti palais du peuple mpona revendication ya ndeko député oyo akrashaki na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi bolanga bokebi nyonso ndeko lokola